Bienvenue sur votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci à tous nos abonnés de Chebiso Télévision. Merci à notre sponsor, Jésus-Christ de Nazareth. Yende sponsor, Topona Petondima Awa, na Chebiso Télévision. Après si biso nyonso tozala ranango, tozala fier parce que andima biso neti ba to a sponsorisé. Voilà. Yo lingope akoma sponsor na yo, ya nango pas cité belela ya koya pe ako sponsoriser makamu na yo ba problème na yo nyonso et kozwa solution. Un grand merci na ndeko na biso Chris ozala sema la caméra, Chris Asumani na petit mbote na réalisation et Elias Denis Mosolo na montage na komona Fabien Poyi Thomas. Un grand merci na maman Emily cette mainga mwasi nzambe ba de balandi to soutenir bana bitike oyo bana ba orphelinat voulait dire il y a orphelinat vida au bazar bosenga il y a un plus tabino yango to belela avant septembre avant rentrée scolaire pour être bana oyo bazanga kaete bazanga stylote motonyo sa bonne foi abenga mama Emily seti mainga mwasi nzambe ako orienter lo lenge nini mbongo na yo ikokomela ye to sengi pe belete ezala $1 ezala $50 ezala $100 il doit dépendre lo lenge nini nzambe to pe ndenge nini olingo ko nzambe nyongo bane balandi to benga mama Emily to po bengi nga na ko en contact na mère Emily po ete mbongo na mino ekomela ye. Merci pe na ba oyo deja ba ko benga po na maimatali ba terrain parce que nga ba oyo za chance okenda poto plusieurs années otikala ko penser ko zwa mabele te tala occasion et pesa melibino bobenga biso na lombango ba terrain ya 20/20 et puis 15/20 c'est ali bon kaka na Bibois station Bibois eza musika te na ote kende nani te kaka na Bibois on a au koti 20 mètres 20 minutes au komi sika mabele ezali et ba terrain ki toko oyo tongi pe ndaku otikeli bala na yo ba sepeli ba komo kansaki papa na biso atikala biso lopango. Merci mingi na ba oyo pe balingaka biso te nzamba pambola bino lelo tona esengo ya koyamela bino moto sika a na Chebiso Télévision na libongo ex musicien ya orchestre mo munene yebana na mboka oyo kasi par rapport à ma condition ba pesa ki ye pour adhérer orchestre akokaki yango te yango akena ene conseil la nzambe alors ba ki nyonso zali pamba ba de balandi je m'avais dire bonjour à mon invité. Bonjour papa. Oui ngape na peso mbote ndeko chic sango nini sango malam to yambio na Chebiso Télévision ezamba la liboso leka awa kama biso na losambo tokota na mozindo émission lelo zamba lo la nzamba grâce na peso merci parce que oyoba kete journal lelo tokoyeba na kozana kati ya wesika pona koyeba na koloba na ntina na yo na tike émission na kati ya maboko na yo nyonso ezali ya nzambe te za la musika émission oyo eba na ko édifier eba na kosunga eba na ko restaurer eba na ko délivrer eba na ko libérer libota na yo zambe longola bato na kata ignorance zongisa bango na présence na yo au travers ya émission oyo baone so bakolanda biso na musika pena bazala béni na kombo na Yesu Kristo amen amen. L'homme de Dieu yamboto bana émission tokota na mozindo se présenter na nos ali nani comme nani ozali prophète pasteur évangéliste. Oui bande ko balandi kombo na ngai ezali apôtre Dieu merci miracle nazali missionnaire c'est-à-dire naza mutoyo na sionaka na tambolaka bamboka na bamboka pona koyeba na kosakola sango malamu ya Yesu Kristo oya kufa oya seko azana bomoi oya benganga alongolanga na bomoi ya mabeo nazalaki nango apesa ngai mission ya kosakola sango na ye. Très bien. Tuyambio lelo na cadre ya témoignage on a émission Police de Star lelo zali mosai na nzambe yamboko ma mosai na nzambe tuni toyeba passer na yo nano na sima caméra betenga lisolo ko zaka musicien bana musique wapi ni netina ko sala musique pe banzela ni nyoleka ki tango zaki musicien. Oui ndeko chic na badnyo so baza kolanda nazalaki musicien o azali ko beta musique ya mokili. OK. Alors na bandaki musique na quartier kaka ndenge zalaka koyemba yemba na banzela tout ça après to kokota na kati ya orchestre moko ozaki orchestre na biso ya quartier na kombo ya The Young Star après avoir évolué na kati ya orchestre wana alors na kendaki kosala test na orchestre moko ya munene ya mboka oyo orchestre munene ozali reconnu parmi ba orchestre ozali reconnu alors na kendaki na orchestre wana kosala test alors tant on a sali test nanga na resiraki alors ezaki na ba condition o bayebaki na kopesa nga yango wana nakokaki yango te
tant on a kokaki yango te et puis nzambe abengaki nga parce que naza mutu na ponamaki depuis le maman mais na tambolaki na nzela wo ezalaki yango te na kena kokota na nzela ezalaki yango te mais nzambe a récupéré ngai. Très bien. To makambo ba proposer ki surtout to vana no wana mo muke makambo ni yango omonaki kuna nini basenga ki yo sala te on kendaki test to avoir kokota na orchestre wana ba condition aux années oyo ba pesa ki yo. Tant on a koti na kati orchestre ko sala test kaka ndenge ezalaka tant on a sali test nanga na récit et puis leader après répétition nde abengaki nga abisinga ke na mondo za vraiment na talent makasi oza na talent makasi donc alors musique ebeta makapamba te nga tango na longwaki pa na biso na yebika ke non musique ezala koza na voix na yo boy na bozo yemba mais alobi nanga musique ebeta makapamba te normalement po yeba na mokili po sala succès po o cartonner à l'exemple d'exemple ya bato baleke pa na ye abisinga alobi normalement ndenge oza wana condition on a zopé ça yo peut être au réussir au yebana au impacté ezali que il faut okoma moi sinanga donc na bana ko yo oui okoma moi sinaye ça veut dire que azwaka yo azwaka nga na donc na sima voilà alors azwaka nga na sima alors condition wana na mona kyango ezalaki makasi vraiment ezalaki makasi. Alors, alobi nanga nazo pesa yo deuxième chance po nazo sepela na talent oza nango naza vraiment na besoin que non oyebana lokwa baninga bayebana naza na besoin o rater opportunité ta bisinga o ezali orchestre ya monene soko rater awa oza na place mon côté okoki susu koyebana. Alors a proposer ngai deuxième proposition alobi nanga ndenge ezali wana il faut coucher au moins na 50 filles. Il faut coucher na 50 filles. Alors na 50 filles on coucher na bango okotika semence na yo na kati na bango tango okotika semence na kati na bango tango bango pe bakobanda kobimana ba mibali mususu alors na kobimana mibali mususu wana ba chance mibali wana bakobanda ko récupérer tango bazozongela yo ozozo ba chance wana yango nde komatisa yo bon siko osagi neni tango apesio ba condition wana ezaki facile pona yo ozwa ki yango ndenge nini ba condition apesa ki yo ba condition ezalaki tellement makasi ba condition ezalaki tellement makasi na kokaki yango te na bandaki parce que tellement nazalaki vraiment na besoin ko yebana nazalaki tellement na besoin ko impacter nazalaki tellement na besoin que non après wana nga pe na koma leader lokola baninga na mikaki tango na mekaki na komaki pas même na 10 filles déjà na kokaki te mais tout le monde a ba leader ba ba na kisité mais a même que pas nganga moko te songolo pakala topé kaka yé moko leader nda proposer ki yo kisi topé aisa ki yo kende pa mutu kingani a initié yo salama ndenge ni poka mbala moko abana ko yeso ke non pesala boye comme moi sinangai ezai mbala liboso mona na to bane ko ya répétition plusieurs fois ndé a sepela kinayo te na bana ko ya répétition plusieurs fois te ezaka mokolo na yaki tango na tozaki 3 personnes bande ko bayembi moko ayembi liboso moko ayembi muso ayembi ngana zaki troisième personne tellement tango na yembi na sali interprétation ya musicien songola zaki na kacha orchestre a sepel nanga makasi abi na tango répétition abi te na telema wana na kendete na sima répétition boko benga do ye moko leader azanganga ye moko leader ye moko azopesa ye moko azopesa makasi tango azo abi nanga ke non na banda ko bimano na sima ye moko abiso na bimino na sima do mbala moko esili ye moko azalaki ye moko nganga asepelaki na voix to pe amonaki eloko moko kati na yo yango epusaki alomaka momodelo non ya lobelaki nga asepeli tout d'abord abi asepeli tout d'abord une étoile nanga OK asepeli une étoile nanga asepeli na voix nanga asepeli ke naza boga et puis na kobina quelque chose donc yango mbala moko a proposer yo oui yango nde a proposer ki ngai ke na sala makambo wana mais tant siko okei ba ba condition apesa ki yo ya liboso imana ba jeune fille yami baleza ki yo moko koma mwasi na ye abana kozwa na ndinga sima donc yo préférer ki oyo ya kokena mana na ba jeune fille oui mais siko après ko mana ba jeune fille banoko ko aborder bango ndenge nini apesa ko technique ya olinga basi yango ozaki na mbongo po basi bakoya ka yo to bandima to apesa ko ilo moko oyo bana ko sama basi et normalement apesa nga poudre abisa que non soko pakolika poudre oyo même moi si ya libala même moi si ya ndenge nini o nyonso yo kolobela ye akoyoka parce que condition oyo ya liboso ya nazala moi si na ye wane na kokaki yango te alors lokola mwana mobali omoni ke mwana mobali aza na facilité oza boga oza bien ozoloba bien oza na facilité déjà ya ko aborder moi si nyonso pe moi si nini akoena mona ke non wande kozala facile ko singa 50 filles na yebi ke non na kokoka ngo po naza boga na yebi koloba na ko réussir et puis ko ngo ba solo poudre oui apesi nga poudre ke non soko pakoli yango nelongi ozo donc moi si nyonso akomona yo akokoya sans problème
Ok, mais si quoi après tango bandi ko ke kulinga basi ba difficulté ni kutana nango tango bana ko ke kulinga. Betla biso no momuke. Ba difficulté o nakutana ki nango oyebi nzela ya Satan eza nzela mabe. Ok. Nzela ya Satan eza nzela mabe tango na bandi lingi mwasi ya liboso etamboli bien deuxième, troisième, quatrième nasi nakola kisa bande ko balandi na lakisa bota la mino nga s'il vous plaît et au déranger. Ta la mino nga o comprendre que eza ya kobukana. Ok. Eza ya kobukana na 7e fille o nakendaki ko lingana na ye nzoka nde fille wana abanda ko sambela makasi. Ok. Abanda ko sambela makasi, abanda ko sambela makasi famille na bango ezalaki famille moko ya prière makasi. Okay. Alors et beta kinga retour. Tango beta kinga retour na kati anda ko place nazalaki parce que nazali ko se préparer pour na kene na hotel quoi. Na dimana fi wana po na zaki na besoin que non na komati na 50e fille ndenge ba ordonna kinga. Papa chic nde sali que non na kati anda ko place ngamboko nazalaki na koya façon na koya na comprenate. Na koya libende moko ezalaki na ndako na koya boye na koya donc na beti mino na se ndambu donc na bota mana mino bote mino ezaki normal. Okay. Mais tango na koya ndambu mine koya. Voilà. Tango koya makile bimi na yebisio moya ko kende lisusu kuna ezalaki te. Moya ezalaki ko kende lisusu kuna ezalaki te nde ba meminga na kati ya hôpital. OK. Tango ba meminga na kati ya hôpital wala bato bandi ko dépenser ba mbongo boy na bandi ko makambo ebele or que ba mbongo bango bazali ko dépenser ezalaki makambo te ke na belaki mezalaki retour. Ezalaki retour ya babiloko o déjà na kotaki ya monde amulili pona kozwa succès na kati ya musique. OK. Alors au travers ya hôpital wana place nazalaki nde nzamba bengelaki nga. Nzamba bengaki ndenge nini? A visitaki ndenge nini tango ayo benga yo? Nazalaki na mbeto hôpital tellement mutu ezalaki ya kovimba elongi ezalaki ya kovimba nazalaki vraiment déformé parce que ebiki mino simba mina mutu. Voilà. Nazalaki déformé do na kati ya moment wana na sali do premier jour nga na lalaki wana na moni Nzambe ko ebisanga parce que avant wana ndeko chic avant na ke na orchestre wana ezana mosala Nzambe moko oya sakolela kinga ayati na lopango na biso alobi amonanga abisinga yo kozala mosala Nzambe munene. Mais nazomona nzela ozolinga okota eza nzela mabe ngasko na banda kolinga kozala mosala Nzambe te biese nga vraiment star nga nazobeta musique nga nazorenye ngandulemano kino bisa na banda olinga makamba kozala passer te. OK, message se pesa mabe na va menga na budaki yango na beta ngo abisinga nzela ozokenda bisinga nazomona nzela ozolingo kende eza nzela ya mabe menga na yoka kite na ke siko Nzamba ebisinga lobi ndenge za wana omoni nzela ozokota Nzamba alakisi nga de nzela alakisi nga nzela moko eza nzela ya molili makasi na nzela moko ya lumière na moni Nzambe kolobelanga ke na bengiyo pokota na kati ya nzela otika nzela wana mais avant nazwa visitation ange wana na banda ko sentir déjà na komi na perte ya mémoire. OK. Ouais, nazaki déjà ko sentir na perte ya mémoire déjà nazoyeba lisote na komi donc soki ke nandimela kanzambe te ngaza libomati lelo. Bon, sikoyo leader en botre robenga la société aux suite na été aluka pété leader parce que tango to sololi na ye bazwaki adresse nanga. Okay. Bazwaki adresse nanga makamunyonso atindaki bato baya kulukanga. Alors famille tango yokaki ke non na ke pas leader wana bandimaki lisote bayaka kulunga ta 2 fois ou 3 fois boy nandako. Balukanga 2 fois 3 fois pona keneka parce que ya banda ko omoni étoile monde amuli ba étoile. Tema sebe ko liboso ebelaka ke na sepel na étoile na yo. Alors nazako mona keno azaki na besoin asela étoile nanga wana pona ma musique na ye orchestre na ye emata parce que tango nga naza na hôpital naza na koma tindaki bato moins 2 fois ou 3 fois baya kolukanga. Mais sikoyo dans tout ça tango komi mosali na Nzambe ibanaki ndenge ni bien sûr que Nzamba bengaki yo ibanaki wapi est-ce que bato bandimaki yo si facilement la famille et bamonaki ndenge nini après mutu ko sa moi ko bouger wana oyo ko zalobi ko ndenge nini mais quand ko fungola biso na moi mulai po bato ba comprendre témoignage na yo OK na moi mukuse moi mingi tango na lekine étape wana oyebi ka soki mutaza na kati ya hôpital basala Nzambe bakotaka na kati ya hôpital bakotaka na bakati ya basala pona ko sambela bato yakota na mosala Nzambe moko azalaki prophète akoti na kati ya place nga nazalaki habite nazana besoin na sambelela ndeko oyo nazana wana déjà na sina zwaki déjà vision na sina déjà na zwaki déjà apparition ange déjà ça apparaîtra ça bisinga que non tala na bingo pona bonda lobi ke oza mosala Nzambe na ye uniquement Nzambe na sambela pona yo Nzamba bisinga koza serviteur na ye nda bondeli pona nga na sima ko bondela pona nga parce que mutu banda ko sala nga déjà na o senti do OK bena ko zala liboma tango sambeli pona nga na senti que non mutu ko mozonga normal nde abandi siko côté nga maloba na Nzambe
andi kotenga maloba na Nzambe apesi nga prophétie alobeli nga alobi ki eloko oyo esalemi ezalaki que non retour okufa mais Nzambe asepeli tokufa parce que oza na mission. Alors à partir ya lelo esengelo pesa bomo na yo et pas ya Jésus Christ azala Seigneur et Sauveur na yo pour être oyeba na kose parce que oza mosali depuis libumu ya mama na yo. Tango apesi nga bisakoli wana alors nazaki na moyen na tellement na makambo nga na monaki na makambo na monaki déjà na kwesamaki parce que ta ya Nzambe za ta ya Nzambe ta ya Nzambe ata oboyi moyo boyi ezate donc à partir na ye ndakomaki koya tango na za hôpital azoya azolendi sanga tango na se sentir vraiment que na biki nde na kesko ko fa na église au moins 3 ans na fa na église au moins 3 ans bon batu ko ndimelanga ke serviteur de Dieu ezaki facilité mais ba masananga ebelo na kolo na bango ba ebele bandimaka teti lelo parce que ba ebi façon na bando bete la musique façon na banda kozala donc ba tebele bandimango facilement mais lelo Nzamba za na kati ya kosalelanga au travers ya mosala Nzambe wana oyo ayaki na kati ya hôpital atenga maloba na Nzambe et puis na fandi na kati église batandi otangisanga loko nazaki moyembi nazoyemba bando tangisanga modération ndenge ni ba moderaka nazo modéré après komi après avoir ba modération et komi ndenge ni ba évangélisaka tozo évangéliser après na komi prédicateur ti lelo naza mosali ya Nzambe mais moto na Nzambe tozo mwa mokesima na ndenge bando komana ba fille lelo ba fille ba komana moni bande ngona so ba sibo tinga makamu subo sala kawana parce que boko ka makamu mosali ya Nzambe ba koloba donc au moins basi ya lelo au moins mwasi ana mobali oyo apesa ki mbongo osala manzaka ana mobali wa tshela ki crédit transport ana mobali oyo so ana nzala bezo ole na restaurant abiki mobali na memanga na restaurant donc mona mwasi a osala business ya nzoto donc ye au moins lelo azana ya Yannick lobi azana kimpwedi lobi azana kuna na matadien lobi kuna azana fille lobi au sentir par jour na mwasi ki to na 30 jours a changer le 30 mibali bosala ka ndeni babasi moto na Nzambe siko baba so ba osama kamwana na lingo ta la caméra pesa mo conseil na kopesa bino bandeko vie obozo sala eza malamu te tout d'abord mwasi asalema po na mibali ebelete mais mwasi asalema po na mobali moko très bien parce que ndeko shik o toucher loko moko malamu parce que tozo mona lelo même basi ya mabala même basero bakendaka na église za muswa kendaka na église mais azaka na vie ya koluka parce que mobali ya ndoki est-ce que kolobelo ka zandoki mobali wala kana cimetière ko ya ko peso ka mbongo lokwa bana basi parce que eloko ezo sala bana basi ni lokoso ya mbongo mobali ozo bimana ye oyebi état spirituel na yete parce que tango ozo sangisa nzoto na mutu bozo ko esprit moko soki aza ndoki na yo poko mindoki apeso kindoka apeso kindo a partir ya ça pe mission moko boye ba moka moko ya basala Nzambe pa uta mondo na bi ya ndo basi kindoki na sexe oui apeso kindoki okomindoki oyebate na komindoki mais oko l'exape famille inconsciente oko yebate progresser moto ezo sale mabongo parce que ba fille ebele baza na lokoso et puis eloko monsieur ezani course via course nga zolata moninga za bien nga pena za la boye ibali obozo kende ko bimana bango ezana ba mbali musu baza ba mbali te ngai na monde musique na makambo ebele ibali mususu baza ba mbali no mate baza batu bakufa tika boye oui baye penza baye makasi baye baza donc akopesa yo mbongo akomelisa yo akosombelo téléphone parce que lelo pona kabelo ko bomama na mwasi surtout iPhone kabelo ko bomama na mwasi mais akosombela yo iPhone ta mususu na ebite soki ya mbongo boni soki ya 1000 soki ya 500 kabelo ya $100 soki ya combien akopesa yo mais oyo ya kozwa na kati na yo eza kosakana te yango ozomona ba musicien ozomona bato na bazwe bato bazana azana succès akitaka te pourquoi parce que bana basi na monde spirituel baza bato babotolaka ba chance et puis baza bato ba utiliser ka makasi très bien même koko isa basala nzambe biki ba utiliser mingi bana basi tika bo fungana mamuke koko isa basala nzambe donc ba utiliser ka mingi bana basi batale mosala nzambe wana azana onction makasi mosala nzambe wana zopela na kati ya mboko omoni batinele mwasi bazwi mwasi ya monde amolili balati ba puissance ya monde amolili aye wana yo kanisa ye kosambela menzo kande aye na mission uniquement ya koko isa mosala nzambe nde kwa mwasi place oza kolanda tika bomo wana ngana uti na monde wana et puis ba fille wana oyo nakutana ki na bango 6 avant nakutana 7e wana donc ti lelo neza boye au moins ke baluka nzambe po soki baluki nzambe te ba vie na bango za détruit très bien
ma vie na bango eza détruit parce que ndenge za botika kolanda apparence et puis ndeko chic et loko nazolo bezani charge mingi nazo pesa ngwe pa basala nzambe nazo pesa charge pourquoi parce que basala nzambe basi batikali na mate ya kamoko or que il faut ko kota na profondeur ya ko enseigner batu que non ko sangisa nzoto et ko détruire mutu et ko renverser vie ya mutu okoki etana bana basi musuti lelo azoko kobala te azoko kobala te ti lelo pourquoi parce que chance na ya le bala basi bazongo. Et ça n'a pas basi mususu oyo il fallait qu'il y ait la stable parce que mutu nyonso na kati ya mukili azana étoile na ye azana mission nzamba tinde na kati ya mukili. Alors monda molili evisaka toujours eloko malamu. Monda molili evisaka toujours eloko malamu. Ngana za na beauté, ngana za kitoko, na ebi koloba français, mibali et puis ozana bana basi ba bakete mobali ya mutu azate. Mobali nyonso aza mobali nanga. Yaya. Mobali nyonso aza yayo. E bongo ndoki. Aza peka yayo, bongo nganga aza peka kayo. Donc il y a un ba musicien ebele, ba leader ebele wana bango mingi na basi. Bango mingi na basi nde na ba orchestre. Ba utiliser mingi basi mona ba danseuse. Moko ko toucher danseuse aux problème. OK. Aux problème pourquoi parce que ya yebi makamuni nazo sala wana. Ay makamuni nazo sala wana ezana batu mususu baza ba partenaire orchestre ba osunga orchestre même ba fi wana yemoko leader azobi marabang bazoke suna ko bima suna bato wana bazobe na bango suba manaka donc osomona donc monde ya ténèbres izate bande kwa basi bo tirer attention nazolo bela bino bo tirer attention donc tirer attention o mobali ozana ye o azosunga yo fanda na ye bo bala na ye tika kotala tala bitala tala tika kolula bilolo parce que mokiliza ya kobeba. Voilà, merci Motola Nzambe na bandi ngana otikolo plateau mais qu'on peut conscientiser peuple de Dieu et puis batba retenir ni na maïnyo sur le bi na émission lelo Motola Nzambe batba retenir ce qui totangi mukanda ya Jean chapitre 10 verset 10 Yesu azola kisabiso deux missions différentes alobi que non moyibi ayaka pona koyiba ko panza ko boma ko bebisa menga na ye po ete bampate bazobo moyi en abondance moyibi ezanani moyibi eza Satan. Moyibi azasata par exemple ndeko zola nanga nanda kunoza na télévision moko soki moyibi a côté na kati ndako akoyelo télévision moko te ko mami bale akozwa nde oyo yo za nango ça dit que place eloko ezalaki eloko ezali lisusu te de faut qu'on peut pas mandeko ba retenir que Satan aza wana pona ko détruire et puis nzambe aza na royaume na ye Satan na pas na royaume na ye alors na royaume ya nzambe aza na bato oyo ayitilizaka lokwa ba serviteur na ye lokwa ba apôtre lokwa ba prophète lokwa ba ange ndenge nzambe Satan na pe aza na bato na ye na royaume na ye oyo pe nguya na ye za na kati na bango batambola kapona ko détruire ba vie do bandeko ba comprendre que non Satana aza muto kolanda te Satan aza muto kolanda te et ça bato bele bazolanda bisengo mukili moninga ko motambola na Jeep nga peneza bone eza na bandeko ebele aza mwana mobali mais en réalité aza su mwana mobali ta koma mwana mwasi pourquoi pour mutuka pour téléphone pour ndako bien mais ozobosa na ke diable ayaka koboma ayaka kopanza ayaka kobebisa ndeko chic na bitu soko zo remarquer ndenge eza boye na bataya kala tango tozokola tebaki kala ke non quand même ozomona ke no ba mikolo nde bazo mais mingi koma ba jeune et koma mingi ba jeune bon nzamba kozo mutu na âge nyonso mais mingi zo ba jeune pourquoi ba jeune baza na vitesse moko baza na rapidité moko ya kosimba bisimba simba parce que lelo eza na ba jeune oyo bazo bimana ba mama na bango. Oui, mais biso toza bato toti na monde ya musique. Oh, nga naza na camarade danga o tozalaki na ye akufa ando bimana mama na bango. Leader kaka kosi. C'était dû à quoi? Il y a leader kaka. Succès kaka na yebana. Parce que diable aza makasi na ba condition. Diable akopeso condition moko oyo ya blague te. Condition à blague te. Zana bato musu ba pesa condition par jour fois dépenser à $15,000. Bomona zo kaba zo panza prêtre boy na boy zo kenza ndek condition ya monde mulili ba pesa panza ba pesa ye c'est pour cela ba na nzambe botika makambo kolula parce que diable azana kati ya ko travailler na ndenga ko sakana te tozo na tango suka boy mission ya diable ezali ke non a détruit a panza azana batu na ye oko kende kozika na bango parce que Yesu alobete ayaka pona ko panza ko boma ko bebisa mais Yesu ayaka poete apesa bato bomoy yango lobete je suis le chemin la vérité et la vie azali nzela azali bosolo azali bomoy ya mutuya ezali akolanda Jésus parce que soki ngana landaka Jésus te menaza na mabele na bite ezana bandeko ebele basokoma ba mabomba ba musicien ebele bozomona wana ebele komona aleki na télévision azoyemba zola mais nanda kuna za akobeta azomona na te azokana te nzokanda za gili bom
Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nga la tiki mais na pesi matoni mingi na ba oyo bazo ki ba ko la vision na Chebiso télévision matoni mingi na sponsor nanga officiel Jésus-Christ de Nazareth maman Emily Seti Mainga na offert la vie d'abord aux là $1 na yo po ete ba na bazo en classe en septembre bazan kaité uniforme te sakte nzambe akozanga te kopamula yo poza na ba sac ozana ba kaye olingi offrir les orphelins bengangai to ya kozwa yango to pe otindi na agence to ya kozwa yango po ete bana oyo bazanga classe te na mois ya septembre na rentrée scolaire matoni mingi na lidi mokadi ma femme na pesi merci na ndeko Chris Asumani Dij Mosolo Fabien Pouy et puis Chris Oazali na bazali na technicien na technique voulait dire il y a émission oyo ma moto na nzambe ngai na tikelo plateau pour na moi l'été et puis moi prière pour na peuple de Dieu nyonso oyo bazaka bizozo ya basi donc et puis ça biso leçon na ngai na kati pour être totika kozwa bizozo po ezali malamu te boka ba conséquences pe boyo ba que diable azali ko utiliser mingi ba jeune fille pour ruiner tout à détruire vie ya bana mibali mingi na pasi bino matoni mingi. Oui, bandeko balandi samba pambola bino terme on azali kolobela na minute muke oyo ezali intitulé avec qui tu couches. Avec qui tu couches. Na mutu nini oyo ozobi manaye. Mutu nini ozobi manaye. Bien aimé dans le Seigneur, eza na bato ebele o ba vie na bango eza détruit à cause ya mibali songolo to basi songolo oyo babima na bango. Eza na ba étoile ebele eza obscurci, eza na ba destinée ebele o ezali détruit, ezali na ba blocage na ba vie ya bato, eza même na bato ebele o ba côté na mabele à cause ya bato oyo babima na bango. Je pense bien que bota ko la na témoignage na nga malamu ndenge na lobi condition o ba pesa nga na monde de musique balobi que non pona réussir pona mata pona sala succès pona impacter pona yeba na kati ya mokili il faut nakoma mwasi ya musicien on a kena ko sala test pas na ye et puis tant on a ko quitter ko sala o ezala condition ya liboso ayebisika bifona zo moins 50 fina bimana bango na semence nanga tant bango pe babando bimana mibali kuna alors ba semence ya mibali wana ya kana récupérer ka ba chance na bango mais ba fille on a kutana na bango ba fille oyo na bima na bango ba yeba kite ba mona kinga kaka mwana mobali ba moni peut-être o bango ba mona ki mais en réalité o ezalaki na kate nanga ba yeba kite. C'est pour cela bien aimé nzamba za kolobela yo na mutu nini oyo ozobima na ye oyebi tango nzambe akeli mokili tozana kate ya Genèse boyebi histoire malamu ya Adam na Ève. Mais tozotanga Genèse chapitre 2 verset 24. Bible lobi, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Awa nzamba lobi alobi ete mobali akolongwe pa na bango, mwasi pe akolongwe pa na bango, bako s'attacher bako sala nzoto moko. Alors, eloko nzambe alobi, alors Satan lokola azali mutoyo abebisaka makambo na ngambo na ye lokola Satana azali copier azali mutoyo a photocopie ka makambo oyo Nzambe asalaka alobi soki moto Nzamba alobi na ye bongo seke ngape na kosala ngo na ndenge nanga nakoba na ko détruire nango ba via bato. C'est pour cela omoni bato ebele ba vie na bango ezali détruit à cause ya mibali songolo oyo babima na bango. Bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'on tire attention na kosangisa nzoto parce que mutozo bimanaye en réalité oyebi kati na ite. Ezana batebele banda kosimba mbongo mais tellement abima na mobali moko boye mwa simba sumbongo ezate. Abavie banda kotambola malamu makamwe banda kosimba mais tellement abima na mobali moko abima na mwasi songolo bien aimé dans le Seigneur moi makamwe na ye etambola esute. Tane condition ba pesa nga alors ba fi wana on abima na bango bien aimé dans le Seigneur makambo o peut-être ba bika na kati ya moment wana ya ba complication ya ba blocage bien aimé dans le Seigneur peut-être batikala koyeba te ke wuta ki wapi mais
et utakinde et pananga par rapport à condition oyo ba pesenga tango nazote ya bien aimé dans le Seigneur nazolo ba parce que ngamoko na uta na monde wana nebi ba condition ni ba pesenga pona bimana bala basi pote na yeba na ko réussir carrière nanga. C'est pour cela bien aimé dans le Seigneur tango zo bimana mobile zo bimana mwasi bozo ko manzoto moko c'est à dire que soki moto wana zalaki na kindoki yeba ke azo partager leo kindoki soki moto wana azalaki bloqué mutu wana azo partager le yo blocage yango zo mona ba vie ya bato ebele eza milelo na milelo okoma ko kanga bato bandoki na famille o mama na nga zandoki o tata mwasi azandoki o moto songolo pakala zandoki non bato yo mokondo zalaki ndoki ya vie na yo olandaki apparence olandaki sentiment yango omi retrouver vie nezo tambola malamu te avec qui tu couches ozobimana nani obimakana nani olalakana nani ndeko mwasi obimakana nani ndeko ya mobali tozotanga mukana na nsambe livre mususu na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 Bible lobiboy loin de là ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car, et dit-il, les deux deviendront une seule chair. Bible zoloba apôtre Paul a lobiete, oyebite que moto azali ko s'attacher na mwasi ya ekobo. Moto azali ko s'attacher na ndumba. Oyebite que non, bazoko manzoto moko, oyebite que bazoko mamolimo moko. Ozo bateke bazoko mamutu moko parce que tango bozo bima bien aimé des Seigneur automatiquement bozo sala alliance oyo mobali azalaki nango azopese pas mwasi oyo mwasi azalaki nango azopese pas mobali nazo batika nazo batena nazo na ba écriture apôtre Paul alobi bazoko manzoto moko bazoko mamutu moko c'est-à-dire bien aimé des Seigneur que soki na kati ya vie na yo obima na mobali o azana ba limitation yango automatiquement okobika ngo na kati ya vie na yo. Il faut qu'on tire attention bien aimé dans le Seigneur. Il faut qu'on tire beaucoup d'attention. Et ça va te mêler à cause de kabelo, à cause de la plante, à cause de mutuka, à cause de l'opang, mobile moko lobelo que nous nazo sombelo lopang. Mobile songo lobelo que nazo kabelo mbo, nazo faire voyager yo. On se permettre oke ne kobimanaye. Bien aimé dans le Seigneur, ya yebini nazo zonakati na yo. Akoy ko sombelo téléphone. Akoko sombelo lopango akoko pe sombon mais oyo ya kozwa na kati na yo eza ya mingi. C'est pour cela omoni ba étoile ya batu bien aimé dans le Seigneur ba étoile ya batu makamu na bango ezo simba te makamu na bango ezo simba te bien aimé oke tango nzamba kela mutu zambe azana ba projet ya malamu likolo ya mutu en fait que mutu a évolué en fait que mutu a excellé en fait que mutu a dominé en fait que mutu sala makamu minene mais cause bien aimé dans le Seigneur ya kusangisa nzoto na bato za na maîtrise na bangote ta la vie okomi kobika okoma bika ba déception okoma kobika ba déception ata muto alaki eloko moya peso ezate ata muto azalaki kolinga yo ata muto azalaki ko considérer yo mais tellement que alliance ya mabeza na kati na yo tellement que makila ya mabeza na kati na yo e bandi ko ganga moyen o réussir vie na yo ezate. Et ça n'a pas tout le monde bazo mituna bi mais mosala nzambe ozote ya olobi ete avec qui tu couches olobi que non ndenge za ba vie za détruit à cause ya kobimana mwasi songolo to na mbali songolo ya mabe tokoki kosala nini pona to zala guerre bien aimé dans le Seigneur ezali kambo ya yo koluka Jésus-Christ de Nazareth koluka Jésus-Christ de Nazareth au travers ya serviteur na ye apôtre Dieu merci miracle parce que Jésus-Christ azali o azana capacité à couper l'alliance, couper la loi, couper la condamnation, couper la puissance sur ce monde à molili ou ezali ko réclamer yo. À cause de kobimana mobali ya mabe to na mwasi ya mabe, ezaba to mususu même santé na nzoto esimba kalisute. Santé simba kasute muto akoma ko pakola mafuta ezo simba te. Moto akoma ko muto azolia azongisa santé zo simba te. Ezaba to mususu biloko banda biloko koma ko bimba. Bando bimana mobali wana, bando bimana mwasi wana. Ozomona te biloko ezo bimona nzoto. Mais omeli kisi ya modèle na modèle. Okoti hôpital na lolenge po oye bana kobika mozobika te parce que eloko ya monde ya molimo bato ya monde physique bako ko traiter ngote. Bako ko traiter yango te. Bo tutu o batikela yo na kati ya makila. Bato mokili bako ko traiter yango te. Wana ezali Jésus na ko traiter. Parce que Jésus na kati ekulusu andimaki liwa poete yo zala guéri. Naza wana bien aimé dans le Seigneur.
nazana nzambe ya restauration parce que église nazo kambeza na kombo église de la restauration nazana nzambe ya restauration o ya kangola kabato parce que eloko nazo lobela eza moko ya arme munene parmi ba arme o diable azobisa nango ba via bato sexe osangisa nzoto eza parmi ba arme makasi o diable azo détruire nango ba via bato. Alors nazali wana bien aimé dans le Seigneur pour na yonde kwa mobile yonde kwa mwasi o vie zotambola te o makambo ezo simba te contacter nga bien aimé dans le Seigneur contacter ngai ezala oza na Congo ezala oza na ba province ezala oza na poto ezala oza na n'importe quel continent ozali bien aimé dans le Seigneur nzamba ko kangola yo au travers ya serviteur na apôtre Dieu merci miracle oyo azalaki musicien o ba pesa ki ba condition na kati ya monde ya musique kabi marabana basi pona kozo ba chance na bango po te azwa succès na wetali makambo musique bien aimé nazo maîtriser monde spirituel ezana batu mingi bateyaka ezana batu mingi balobaka na sala délivrance mazana maîtrise monde spirituel ngamoko na kota ba monde na kota ba maison na kota ba makambo songolo pakala nazana maîtrise ya makambo na zote yayo nazana maîtrise ya makambo na zote yayo contacter nga lukanga bien aimé dans le Seigneur on va prier pour toi parce que Yesu alembanaka problème te okomi na âge akoba lozobala te bando bandi ko luka voyage zo simba te bando ozo simba ba mbongo ezo fanda na maboko te mbongo ezo kende mbongo ezo bunga pourquoi parce que donc neza boy ozali réclamer na ba alliance ya mabe oyo osalaki au travers ya ba relation sexuelle parce que apôtre Paul a lobi ete oyo azo sangana na ndumba oyo azo sangana na mutu ya misala mabe oyo azo sangana o mutu aza na molili bazoko manzoto moko bazoko meloko moko peut-être yo koma nzoto moko na nduki peut-être yo koma nzoto moko na ngaka peut-être yo koma nzoto moko na mutu ya misala mabe Jésus-Christ azali wana au travers ya serviteur na ye apôtre Dieu merci miracle bien aimé dans le Seigneur et ça na ba place ebele ba mboka ebele on a leka na pesa témoignage o bato bazalaki na baka wana babika ebele bazobala ebele bazo voyager ebele bazo bonga ebele bazo impacter ebele bazo influencer à cause ya ko contacter mosala nzambe apôtre Dieu merci miracle o azalaki musicien ya kala oyo nzamba lola aristoraki. Alors numéro nanga il y a téléphone pour nous mutolingo contacter nga donc ezali plus 243 81 0777 629 na bandeli plus 243 81 0777 629 benga bien aimé dans le Seigneur et pendant nga consultation prophétique okotika la kofute muto moko osenga mbongo azate benga ezaloza wapi to consulter yo to kolobelo makambo zo tongisa yo to kolobela yo bien aimé dans le Seigneur okozo ba problème no sonango to kolobe pi to kobode la nzambe pona yo parce que nzambe akokangola yo au travers ya basali na ye. Alors mosala nzambe Dieu merci aza déjà na kata Kinshasa bien aimé après avoir kotambola East Africa mobimba nazali awa bien aimé dans le Seigneur nzamba permettre na le kanamiso po yo landanga pose la guéri alors ko hésiter te benganga contacter nga nzambe oya kangolanga alongolanga na mokila molili oya récupéranga na volonté na ye akokangola yo akofungola vie na yo ako restaurer yo tikete nzamba lola apambola bino bisika bozali obolandi matea oyo nzamba lola asunga bino parce que ezali connaissance nzamba longoli bino na kata ignorance nzamba longoli bino na sabo konza diable bozu connaissance tikete nzamba lola apambola bino bisika bozali akombola Yesu.